bosangai abongwani pete boa wangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi papa pato bengaki biso aza na message vision ya zamba bankosi mibale lio ya moko ya motema malamu na lio moko ya motema mabe. Bon, merci papa. Tant que nous avons une vision, message au papa, nous avons une vérité. Nous avons dit qu'il y a 2 et 3 ans, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Nous avons dit vision. Il est qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Il est qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui mais nous avons dit candidaté. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit obi na moni mayele ya lion wana azo parvenir ko ibsa ba lion ko abibino bokindi mbe ngai na zo la bino afin na ko akangi kanda nzamba bani ko na dimension lisusu abitala lion wana place ya vandi gauche asini lokuwa moko ya munene na 2h30 ba ko fongola nga vision ya batapoto me ngana ko ibsa bango boy et à cause que c'est tina mango te pas appeler tout les aïe basa la plan ba bonila nzamba ko sala ngo mabaya mais en même temps lui a mis balé à Ebobima lui a mis balé à Bimi bah on va le passer à lui a mis balé Pénazanion mais on a mis balé pas Bimi yo lobby que lui a mis balé azaki pe kotinda batu kotinda banyama et pas lui a liboso bakende ba ngope bazala na kata bosanga wana. Oui papa na ba biso vérité tabu azotinda bango alobi bino ndende ndi azobele la bino banya bokindi bokindi mais on peut tanga tindi bango azuni bana mutema atindi bango azuni kwa wana zalaki nango ya munene akati ba branche ndambu abibo simba bo cha place mais quand même ko lingolela biso vision na yo yango la yo moni tant yo mozo sala analyse nango lelo o sala analyse nango ndeni na bakonzi ya mboka awa na moni lio ya liboso pe na moni lio ya mibale. Est-ce que o example ya FCC na kashite nani FCC na cash balio mibale o na omona bondi FCC na cash siko zena na ba mibale wala ba beta na ba yo kala te do yo soko koto pesi ba ba tactique ya prière ba yo kala ba ba zonga un problème grave nous avons batali singa ibisingai bondela pona bango yebisa pe bango lisusu lo baba bondela baba ngate ba bondela ngali ate ba fa na ba bondela na ya ba kiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela tuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais moi bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia
Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Non, il y a pas qui dit là, mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino, moi, je suis dans l'agence Nazareth. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Yod Pesa au foutu bon qu'on a partir à Porto Bisoto et à Tojibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi font ami comme on Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi a foutu bon qu'on a partir à Porto Bisoto zo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa simbo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sunkayo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya Bakse Mikole Bele Awa Nasena Mokili. Et bon awa tozawa potoyeba adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata